mbote tika ete topesa pe mbote ya lokumu na mokonzi ya bule nzambe na biso oyo abateli biso ti akomisi biso na mokolo ya lelo le 12 octobre tika ete topesa nzambe na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe mosantu. Nzambe na ngai ezali mokolo monene ndenge omoni biso bana na yo tosangani esika oyo ya solo malgré distance me boyebisa biso kimbangiste akotalaka distance te kimbangiste akotalaka klima te kimbangiste akotalaka pe heure te. Papa topesi merci na ndenge okomisi biso na esika oyo na mokolo ya monene nani ayebaki tokokaki kozala bato totoyo tokumisi yo ya solo tosengaka bakofungola biso to ya molimo osoki otiki biso na matoi oyo ya bamuntu tokointerprete nyonso bateyi biso na ndenge ya mabe mesolo fungoli biso matoi ya molimo yango tokobombaka mpe tosalela ntango ekoki papa yaka koswana biso mpe ngai moko zala na biso papa bantango mokitango yango elingi bino esalema na kombo ya tata mwana mpe tata molimo. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo. Kimbangisi oye namoni toza lisengo te lelo eza mokolo kitoko oyo mokili bayebi kasi yo na ngai toyebi noe tata molimo santo ye tata molimo santo ye tata molimo santo oye
mission toliela na mboka oyo yebi yango tokasi ya mokili batata na bamama papa Simon Kimbangu alobi nakei kasi nakei te azali na biso to azali te mpo nzambe akokufaka te ntango alobaki kofanda na biso libela na libela ndenge akolobaka toujours l'interprétation c'est un art soki moto alobi na kofanda na bino libela na libela c'est-à-dire akokufa te azali na biso ya solo na l'histoire ya bamama omisato babotaki bana na 51 na mwana akoki na liste spéciale papa te parmi bandeko na ngai nyonso tu bato bazali teke babotama baomisato meme aye me nzambe alingaki kosala likambo na ye ya solo batata na bamama balobi makambo ya identité mpona kozala kimangise lelo toza bacroyant kimangise fo kozala na vocation ou bien don yo na ngai tozali na don wana nayebi ndenge papa pasteur alobi mondele azali kudanganya lisusu aye kofasilite biso makambo ebele ezala na transport lelo bareseau sociaux ndenge papa pasteur asili koloba biso nde tozala mayele totika distraction parce que Satan aye po distraire biso Satan azalaki na likolo toyebaki ye Lucifer bazalaki kotina mingi ya monaki ete na banzi après nzambe ngai deuxième personnalité toyebi histoire ya Lucifer natina ya orgueil babwakaki ye na moki ya lobi yotikala na likolo kobosana te bana na yo bazali lelo Satana a se multiplié abwaki mipepe na ye partout biso pe tokoti na distraction soki likambo mabe elobami wana nde biso nyonso totiaka matoi batata na ngai na bamama na ngai ndenge nalobi nzambe akokufaka te nzambe afandi kati na bato akofanda libela na libela kimbangisi moyi bana misato babotami basi mibale boyebi histoire mobali moko eza nani nzambe akosalaka ya ye likambo oyo moto akoyebaka te mabomba me ezali ebele na lingomba oyo papa Simon Kimbangu ntango bakodetere corps na ye toyebi histoire lisu moko ekangama mosusu esali nini elingi koloba nini voilà aza na bomoi tovandi na ye toliaka na ye tosololaka na ye na bawei mpe soki okei oke kokuta ye me libombo oyo tozali kolanda eza ya ndenge nini mais est-ce que tozali sûr de nous ke nzela oyo tozali kolanda eza mpenza nzela ya solo
pamba te makambo mosusu ezali koleka soki natali na yo qui je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment des kimbangistes ou des croyants kimbangistes? Biso pe tokomi kolanda mopepo ya mabe oyo Satana bwaki kofinga makambo ya ndenge na ndenge ezali distraction. Mondi mitala kaka ya yo pamba te bipai to wuti ezali musika totikali musika te pai tozali kokende mokili ekokamwa toyembaka nzembo yango. Nous serons tous surpris de ce qui va nous arriver d'ici peu de temps. Balobaka kaka bongo, balobaka kaka bongo. Ekokokisama te, ekokokisama te. Ekoleka te, ekosalema. Tomilengela kaka. Mutu na mutu esika ozali zwa position. Lelo mukolo munene. Ndenge tovandi anani ayebi mukolo na ye ya kotika mokili oyo. Azali mais bapesi biso mokolo, bapesi biso le jour, la date et l'heure. Mais qui était cet homme? Batata na mama. Yeba lobi ngai na kukufa te na kusala nini na kutika na bino. Lelo tozala papa simo kibangana. Est-ce que tozali kotosa ye? Papa tozali bakomi tozali kotosa. Mais tozali kotosa. Ya lo tozala na mulimo. Est-ce que lo tozala yango? Alors tozala bana na mibeko. Totika mabe. Est-ce que na mibeko tozali? Tozala misala. Na misala na sobo ima. Bana Israël 40 ans. Na tina ko ima. Trajet avec un poussé. Il y a quelques heures. Mais la salle pendant 40 ans. On a ligne. On a ko ima. Papa nous tout ça oui. Nyo so des amis au sein des amis pas de la biso. Donc il a eu un temps de boya. Mission la biso zali ya kufa. Mais nzambe akokola kabaye kufunga misi. Ya wana batata mama. Lelo mkolo kitoko. Mokolo ya 12 octobre. 9 ans après la tête au déterré papa Simon Kimbangu. C'est comme si on avait la dans le Simon. Mais nous la Sarakina. Nous sommes à Koufi. Nous sommes à Koufi. Ce qui porte à l'étranger à l'Ouest s'est décomposé. Nous sommes pas longtemps. Mais t'attends la fille de l'eau. Ce qui est l'eau au pays, il faut la cercueil. Azali kabongo tazamonte. Parce que Gaza est vivant. Après vous êtes décomposé, il m'a dit voyez. Est-ce que vous dites ah, ce que vous dites et sa fierté aux Africains. Tous les croyants qui manquissent. Mon kakokani na ye, nzembo dirigeant wutu koyeba. Mon kile ezali ya ye. Les 4 coins du monde lui appartient. Et qui est cet homme? Et qui est-il? Puisqu'il est tout coupable. Nzamba boko sarade patata maman. Nzamba zana celui qui est là. Tout à la catégorie vous allez kokende. Ba surprise ya minene zali kozaso. Eko zana msoro kwa ndoto. Nzamba sabo nisama kabla ye. Moko la mona yekufite. Ndenge ya kozalila. Toko susu. Mais non. Imagine
ezali kokolo tosepela pamba te na nkambo pesi mwambasali nini biso omayi kutosela kutufaki ezate mwayi osala boye ezali te mpo na nini tanga na biso kozala lokatere eza pasi soko sombi esika na yo esengoto esenge la France la France c'est une bonne puissance malheureusement l'Igoma est implanté depuis 1975. Ça c'est officiel. Au-delà de mais l'année 1975, tout a dit au Sambé. Et c'est là qu'il faut dire et ça dit, libéré aussi à maté. Et aussi à vous avez la solution aussi là-bas où vous êtes libéré. Papa Michel, tu as quitté les avis. Papa Simon Kalayoyi. Je vais dire place de Kosoma, la bino tout à l'heure, Papa Nzamba, Papa Lobinini. Papa parce que c'est très important. Surtout la date, il y a l'élo. Papa ayambi papa ya mingi. Donc boule Nzala. Donc ayambi papa ya mingi penza. Donc ce qui biso to ko sunga ye ozaki to ko mingi. Ya to ko sunga te. En tout cas, l'élo temps na biso est limité. Na limité to bandi musala bino boke na bino libanda. Est-ce que to yokani? Aïe. Soki te na kozwa liste bato nyonso bakino kosaka na libanda. Mbule za kune. Papa merci. Papa Simon lango makasi tito kosisa. Ba mama oye. Faki oye. Fliki azate on dirait. Fliki wo. Bozali. Banani bazali ce soir. J'ai Jangwa Pibino. Yo penza ya photo tseo na radio moko to fungolela yo kuna soki wapi. Papa pasteur ngena senga kanzembo moko na faki. Pour le leza mokolo ya fête. Noele. Problème te. Alongi mokili. Sala noki papa. Biso simba kaka na maboko. To simba ba mbongo na biso na maboko. Parce que papa lobi nini? Tuvana moko. Nsatu yena kuna. Kola batisa makala
Merci, Papa Godi. Et Sengo Kaka, comprenez son émotion. Tata Molimo Santoye. Kimbango Azalaki libre spirituellement. Kolo Yesunde Azalaki libre physiquement. Mais spirituellement, Azalaki prisonnier. Titango na ye kokaki. Kimbangis moye. Ah, batatana bamama. Ce qui te yebaki valeur. Ndenge papa te biso. Ce qui te yebaka identité na biso. Qui sommes-nous? Quelle est notre mission sur terre? Mais le totambo la randenga mususu. Mais malheureusement, il y a solo to sala makasi. To yokanye, hein? Noele. Pasi yatakimbangu. Kati na mokile. Ebo kwani lelo. Esengo ya batimi baso. Likaboto zwilelo. Mingi baso solike. Oh, Madimi. Tambolini boko sosora. Kembo. Kembo. Kembo nikolo kibianase. Kimia. Kimia. Kimia ingela omoki. Kembo. Kembo. Kembo likolo kinanase. Kimia. Kimia. Kimia ingela omoki. Oh, tosepera nalikabo tosilelo. Oh, tosepera, sepera, tosepera. Oh, tosepera nalikabo tosilelo. Imbangismo ye. Totambola kaka na solo. Totika mabe, totika lokuta, totika masengini ya mabe. Totala epai nini nzambe azali komema biso. Mais oyo nalobaka ndenge nalobaka mokolo na mokolo. Nazali na yango sûr et certain à 120% pour ne pas exagérer. Oye lobama toko vivre yango, toko mona yango. Et tikali musikate. C'est vrai que tu as commis impatient, mais tu as la patience. Pour ceux qui papa Simon qui bangu na ba koko na biso, ba na nkole bazala na patience te, likambo yango bele to moni yango. Oye ba te biso to bomba pe to sale la pomo kola suka to zo robik sama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Kimbangismo ye. Tokotonda maloba mo santo
oyo mama apesi biso na mokolo ya monene ya lelo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu. Thank you.